Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour la luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, la venditi de l'eau yoga n'a été dans l'ito n'a gauche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko le bi moi na comme moi na liboso comme nani? Marcel. Na zo na kangika lito
oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Se prépare pour la présentation. Nous allons écouter une présentation de quelques minutes. Ici, par rapport, nous allons procéder dans le déploiement de terre parce que je dis que pour ça là. ngai tata mwasi ya Tania nazopesa témoignage na ye. Tania mwana moko malamu boboto akaba biloko kolia gentil ntina azwi mwana oyo na mbula 11 na bokoli ye. Tania akomi na 23 ans akei na baparent ya mama na ye akomofanda na mama na ye. Tania boboto nakenda mpe pa mama na ye nakenda kotala ye nazongaka mpe bien. Tania gentil makasi. Tania so moto akepa na ye azongaka maboko pamba te. Tania akabaka makasi asungaka mpe bato alingaka moto alela pasi te. Aza boboto makasi. Donc ye azwaki caractère ya mama na biso. Ye moko talobaka na ngai ndenge mama na bino abokola bino ezwi na bakoko nakabaka makasi nalinga moto alela pasi te. Donc na ndenge mpe akufi atiki biso tosengi nzambe merci.
molimo na ye na bebe epema na kimia nzambe moto asala liwala mokili to lelo oloba te justice yanga na maboko ya nzambe merci ya nzambe. Merci ezaki témoignage à tata mwasi atalisi bolamu atania soki baninga baza na témoignage te famille ya papa aza na témoignage te nous allons passer à l'écart mosusu. Que le pasteur se prépare pour la prédication, une prédication de 5-10 minutes parce que nous courons derrière le temps. Pasteur Hugo. Un peu de musique pendant que le pasteur se prépare. Un peu de musique, s'il vous plaît. Parce qu'artiste, il y a pour de la tonne.
de la bouche, s'il vous plaît. Responsable de la famille, là, il est soir. Tout ça, la poste à l'aïe. C'est qui peut ça, vous savez, la vie, on va faire du sabango. Bon, on va la battre, on va faire la soeur là. Bon, on va on ne peut pas continuer comme ça. Bon, ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le chef de famille qui parle. Ok. Tova na kimia sikoyo. Tova na kimia sikoyo, s'il vous plaît. Nakanisi toyoki. Tova na kimia to poursuivre le programme na biso. Le côté là, biso wa musique moke. Si manango passer à côté là, et to bandi ko pesa ba fleur, et to copie programme. nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger
Bonjour à tout le monde. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nazo croire que place au Tozali, pas chrétien baza est belé. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens ici. Même si on n'est pas chrétien de l'église de réveil, peut-être aux chrétiens à Esika Mususu, mais toujours le baka que biso nyonso tosela ka liloba na Nzambe o eza Bible. Bible zo permettre biso te tosala désordre lorsque nous avons mal au cœur. Les autres permettre biso te tango to perdre être cher to bimisa bitumba. Parce que désordre mon côté et que ça là que ozongisa ndeko na biso aki na bomoy. Par contre, toi qui pleures et tu connais Dieu, tika makambo na maboko nzambe. Le Seigneur a dit dans sa parole, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ceux qui ont lobby se venger ou qu'on se venger mouké. Nzambe ceux qui a se venger mouto yakei, a ko venger koleka yonde ozolingo sala. On remercie le Seigneur et puis c'est lui qui est dans la chose, de près ou de loin. Que ce soit dans la famille paternelle ou maternelle, ou famille à mobali naye, soki likambo salami, nde sali que Tanya Koufa, retour ezali. Alors reste calme. Pourquoi Bozolinga pour ça la justice na place ya Nzambe? On laisse Dieu faire. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 9 il est écrit: heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Celui qui procure la paix, c'est celui-là qui a le souci d'introduire la paix partout. Azamoto akotsaka kimia ne sika nyonso. Ataka ndenge toye awate, même na kati ya ndaku na yo, na kati ya libota na yo, na libala na yo, c'est lui qui procure la paix. C'est lui qui transmet la paix. C'est lui qui devient professeur ou un homme de paix. Dieu l'appelle fils de Dieu. Ozamo ananzambe dès lors que esika yo zala kaulinga kimia ezala. Soko sala rango kola pambola yo. Lokola toza awa, je vous en prie. Moi je suis le grand frère Yamobali Yatan. Lui c'est Olivier Ifaso, moi c'est Hugo Ifaso. Motema eza na pasi makasi. Nzamba zali. Dieu existe. Lokola nzamba za toza na kimia. Dieu est avec nous. Je dénonce le verset, on va se limiter par là. Il est écrit: car c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Et ça n'a pas de bosembo nzambe kozongi sa pasi na bato ba pesi biso pasi. C'est écrit, c'est la parole. Si tu connais la parole, ces versets parlent de tout. Comme on le dit, personne ne va t'interdire de dire ce que tu as envie de dire. Mais il est vrai que yo vengeance na yo et kokaina vengeance en zambete. Bobo sanate na bando kibalila. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que bando kibaza a na lobby angote na lobby ka que bando kipe balela. Mais le cola et ça rappelle bongo moyen koye baye eza. Nous surtout on a nzamba zoloku. Que tu sois doué pour bundate parce que solo lingo bunda. Combat à judo et la calamité, compétition à judo. Et ça banda calamité. Tous en a besoin d'avoir ma casse sur ma biso côté. Tous en a besoin de bitumba zela, tam makamango au banda.
Comme ça, il y a beaucoup de libanda. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons besoin de polo, l'essentiel. Et ça, vraiment, c'est quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Santo yo, onisanga loboko na yo. Zabalolo azosale, azosale. Zambalolo azosale, azosale. L'essentiel pour la nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons loso, nous avons pampex, nous avons jus, nous avons sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anna qui. Tout à fait le numéro de la mission à téléphone 097 83 43 746. Vraiment cliente, satisfaite. Thank you. Comment papa Lopango, maman Lopango na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et concession Toronto City. Et après avoir ça, on a étudié surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit à pays. Si vous avez un borne Oyo, à deux entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. C'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est fait ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout. Parce que c'est quelque chose à moulaï. C'est quelque chose à moulin, est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, à biso, pour bateau, balingi ba contacter biso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. C'est faux. Babylon connaît ça, Babylon Wakala, Moutami Koué ici à Saliboye, et ça Babylon Wakala. Ça fait mal au cœur, très mal, mais ça nous pousse à prier pour que la justice de Dieu puisse se faire. En tout cas, nous tous Kende, Kalamingi dans le cimetière, nous demandons la paix. Même dans le temps où Toboko Makuna, nous en avons besoin de Kim. Si réellement tu as aimé Tania, ou Tchakimia, on a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu sais, il y a une sécurité. Je sais pas si pour un recueillement. Et à tout seigneur, tout honneur, Pasteur Igo, s'il vous plaît, le couple Igo a collé pour déposer un job de fleurs, bâtir les musique, bandeko ya sécurité. Avancez. Avancez. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Alléluia. Yesu azana komba bana yo Jésus. Komba bana. Tiro. Yesu na ningi na tanjona Yesu. Baba na ningi na temunye sambalo. Kapena tato na bosambele yo Yesu. Yoka bosenga na nga zabaka masale. Yoka shisha na ngaye sambalo. Nayena papa singa osamo sambelo nayena kosanga na osamo sambelo salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso unela nga yeso
bisenga senga nzanga nalelibi ya pesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalelibi ya bisenga senga nzanga lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kutikanga ite lokotanga yoyo tobolanga yeso yeso tobolanga yeso yeso tobolanga yoyo Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina, watitishina, sambi watanzania. Watitishina, watitishina, sambi watanzania. Yeso, yeso, laisse moi katangalisa. Laisse moi katangalisa. Laisse moi katangalisa, laisse moi katangalisa. Laisse moi katangalisa. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe nakotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonde nazalaka lokatere apesinga lokango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu amokotinga Yesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil nous obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozobanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana lobakelekele naye nakosanga nanga libosa mozambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso longisanga yeso
bisenga senga nzamba londa nalembi epi yapesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo